bazali kobimisa bango boye ezali bongo ba peser oyo général Silvano Kasongo akangaka na nzela akutaka bango na bisenga senga tracasserie pe kotungisa bongo ba chauffeur oyo basalaka bongo na nzela depuis bakanga bango ti lelo bazalaka na Ipekin po la police elingi lisu ba désordre te. Botala après avoir kobimisa bango numéro 1 ya police ya ville province ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo abimi aye kotala bango a vérifier baza ya kokoka. Au total bango nyonso bazali 19 policiers oyo bazalaki bongo bisengela ya Monza pe bikanga kanga ba Carrefour. Général Silvano Kasongo sololi na bango ko solola sololi na bango bango na mutuna bango bakanisi ke bakozwa kaka moral après batiki bango. Bayo kaka na suka général alobio bosali pe mabe mingi bazoti na bino non auditorat pokuna bayo kasor na bino après wana inde bozo kende prison ba policier ba koisi matama misusu maya miso linge bima bango yoka bango ne bazako lela oh baza ba père de famille. Bakotisi bango na mutuka ya police ya proximité et bimi na commissariat provincial ya la police ya ville province ya Kinshasa batala boye bazui gauche bandi kokende na bango na auditorat ya Gombe kaka ndenge bozali komona cortège wa tika nzela ba policier miyibi bango wana na kata mutuka ti na auditorat wo bakomi après avoir koyoka bango na PV auditeur à lobby bango il faut bakende kolia vungule na prison oyo ya Ndolo bakoti bango sous na kata mutuka na butu s'il vous plaît 19h37 na heure na biso ya montre bango bazali kokende cortège ezali ko continuer ti na prison ya Ndolo bakoti bango yoka communication ya général Silvano Kasongo. Monaki na image oyo tango na kataki na bis na solution eza ba plainte oyo ezali répétitive ya population na ba exagère dans zela tracasserie ya policier mais tandi concussion alors tellement que ba exagéré parfois passer kitaka na ba catch alors na kitaka na taxi bis to tient bango en flagrance tout bango la justice ça tout se passe comme punition de corps ça va 15 jours 21 jours 6 jours mais va changer alors tu dis bango na justice militaire et ça vous en comme ça et tu as ma position verticale ba question ko sali makamba boye zela na yo moi. En tout cas, boyende zalaka état de droit et kotiti na kati ya la police ya ville province ya Kinshasa. Coup de chapeau na général Silvano Kasongo kitenge pona musala chitoko ozali kosala na la police ya ville province ya Kinshasa. Oyo ete ya ba o batikali na Carrefour po bikangela ya Monza esila. Bino bozala kaka soki bomoni mutukeye bokati sali. Tant mutotelema pesa document. Soki a pesi document comme yo échevauchement. Soki longo échevauchement comme yo changement de bande brisque. Soki longo ligne discontinue. Bango moka ba maîtrise ba infraction et bongo ba amende. Oyo kaka 250 350 000 francs congolais kasi okopesi lango na sanzete ninge bazaboyi bazokende prison baliana nu vungule bakweya matama babubuka misusu suketela bango oyo eza penza kolela ya ba chauffeur batiaki tolo na se balelie pankolo tala mukole futi vungula gogo policier okangaka batu lo bakangi yo kitoko yo wapi mafuto yo wapi bon appétit pona vungule bokolia ekei. Tu libérer. Dis, c'est quel pays ça? Pourquoi qu'il y a des mosika? C'est au Congo, il y a ça. Ça ne se fait jamais, Liba. Ça ne se fait jamais, messieurs. Ça, c'est quoi au juste? Ça, dit ça, c'est quoi au juste? Ça, c'est quoi? Hein? Ça, c'est quoi au juste? Ça, c'est quel pays? Ça va?
On va vous arrêter. On va vous arrêter. On va vous arrêter. tokanisaki ke biloko oyo esili mais tomoni bobandi koexagere na biloko oyo ya nonsense. Avant voyager, il faut ça test à corona, $35. To kotia na fisi bandimi yango. Et pour tous zonga awa Afrique c'est exigé biso to ça test à corona $850 plus de 50 de donner baba $60. To ça ici yango. Donc comme à l'aéroport pour to voyager, il faut te foutre à $45 pour na non. Na lobi na bino boye. Soki bobandi ko futisa $45. Tokobanda ko carré bino bofani na 45 na bino kuna boya boyete biso peto ya kuna na Kinshasa te parce que bobandi buzoba ya gouvernement ya kala yango boye nango batu batelemi awa balala awa pona $45 na bino pona 45 na bino batu bazoya na Congo biso tozaba na mboka mbongo oyo bozi na nini na Kinshasa bo continuer kaka na government wana. Bon continuer na buzoba wana toko deal na bino ezalaka te siko mwa to zonga bo mboka izate po to zangi mbongo $45 ya INRB tozana ba famille awa te biso toza ba vacancier to yeki tourisme na mboko toko sala nini nzambe na nga to check espoir na béton INRB tala ba bloco déception monsieur le président de la République. C'est quoi ça? C'est quoi le pays Fachi béton? Oh ezali 1,700,000 vaccins et puis tokobanda kopesa ba vaccin wana na poso ezoya mokolo ya mitano vendredi mais tosengi na peuple congolais tolobi na bango boye pona kobatela santé na yo il faut oya kozwa vaccin oyo ezali zalaka na conseiller spirituel bakonzi zanga nyonso mais zala na ba conseiller spirituel mais ba conseiller spirituel Jogé soki ozwi satanique oko sopa makila nyonso yo batu balukaka yepa ya Satan ezali yepa ya Nzambe na ndenge ya propre soki ozali na ba conseiller spirituel conseiller na yo donc spirituel mutu a koyeba naka oyo comme oyo oale bandi musalo sika comment alors ko ale kanga bureau na yo bale kanga ka bureau que non moto aye na poison wana yekomi vitamine poison physique moto parce que ezali na batu misusu papa merci ndenge on poser question ezali na moto mususu yambie na bureau abeti gaz carbonique eloki bureau na yo libabe koti na bureau na yo ba dossier tout balingaki ba signer ba signer les sociétés tango yo na lobi gaz carbonique bato ba le comprendre donc mutu ya beti mu ale pepe na bureau ezali na ba mi pepe mi sous ezali travailler la même chose nzamba salaki mutu na mu pepe ba demo pe ba circuler kana mu pepe ba koki ko aller envoûter bureau na yo na mu pepe c'est pourquoi plus au combien élevé même à taille les alliés élevés et sengeli o les algana conseiller spirituel. La Bible dit dans le livre il y a Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple périt par manque de connaissances. Alors lorsque tozali na makambo ya molili oyo tozali kolobera wa na ndenge ya misala mais ndoki ndenge nini asalaka ndenge nini aoperaka ndenge nini aprocédaka pote aloka mutu pote azwa mutu pote asala mutu mabe basala ka lolenge bon de aller prime abord sengeli toyeba que non le diable ne peut jamais nous attaquer sans nous. Le diable ne peut jamais nous attaquer sans nous.